Bonjour bandeko na ngai. Nalingi naloba boye. Omoni na vie, mutu azokola. Il faut toyekola ka koloba non. Koloba non elakisi te koza mal poli. Koloba non elakisi pete ko contester eloko mutu alobi. Soki peut-être mutu ayena proposition moko boye, to prophétie moko boye. Kati na yo sentir koza d'accord te. Okoki koyebise ke te prophète ou pasteur ou pesoki penani pesanga ata motan na réfléchir. Yo moko pezo ata na yo ko méditer. Soko ozomona kaka kati na yo ozokoka koyamba message wana te, ozokoka koyamba proposition wana te. Yebisa motongo ke no en tout cas désolé nazokoka kokota en résonance na yo te. Eza grave te. Eza kofinga mutu te. Eza kozala mal polité. Il faut toyekola koloba non bisika oyo kati na biso ozoyebisa biso non. Toi arrêter ko se faire violence à chaque fois, ko se viola ka biso moko. Surtout ceux qui toza devant ba prophète apesi yo prophétie, loko laza prophète, loko laza dadi, moyo lo bakeno en tout cas prophétie yo nazo doutango ezate parce que aza dadi. Non, tokola ko. Merci.